savourer l'India Congo. Mais dans la division, on n'ira pas plus loin. Mais il faut que Bakadian Pemba Bakota Ebele, Bazo Mile Kisalokola, combattants, mais ce ne sont pas des combattants. Bakadian Pemba Toebi Bango, Tolobakina Bango, opération Kangamouibi. Cette année, c'est pour les changements, pour que Makamouza la stabiliser. Tango kotalaka mwana mboka ndeko Eliezer penza yo tango ozomona te sikani ni penza te ezali ko marcher te na République démocratique du Congo na basika biyike o penza bayi pouvoir bavandi ata esika mongo de zotambola ce qui est place moko makambo zotambola ko elsanga bénéficiaire que de 30%, le reste à Teki et qui est Liban. Tous les minéraux on est en train de liquider bazo liquider ba minéraux, je ne sais pas même le gouvernement, au cas où il y aurait alternance, il va causer une difficulté parce que va signer un contrat. Il y a côté Kamabele partout. Il y a un message bon. Binonyo so mikolo ezaka makambu ya Congo millennium. Congo millennium. Tatiana Osango. Ba diaspora nyonso bana Congo bana monde entier en fait. Nazo lancer bino message oyo. Bolanda émission Oyo Congo Millennium, Bolanda. Émission Oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti-polémique aussi. Mote na balandi nyonso ya monde, ba internaute nyonso ya monde. Na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, de l'obéla nyonso. Émission l'invité sur Congo Millennium. Congo Millennium, Congo Millennium. Voilà, bandeko balandi vraiment awa tozali na moko pe azali mopandisango kasi analyste peu politique mwana mboka ndeko Eliezer mwana ko lopangu bongo nde tobengaka ye kasi na epenza pesa biso mo analyse moke oyo asali na congrès oyo ezali organisé lelo le 30 na siège ya UDPS mbote na mwana mbote mwana mboka ndeko Eliezer eloko nini penza to pe analyse nini yo osali kotalaka lolenge congrès ya mbala oyo ya yambo esalami lelo. Bon eza congrès ya yambo te. Voilà ya yambo par rapport ya ndenge tozoluka te banda feu Étienne Tshisekedi atiki biso. Oui, eza congrès extraordinaire qui est un congrès électif en même temps. D'abord lobby basala qui débat contradictoire au parti mon côté sala parmi le candidat. Parce que les Anabatouaya ont un candidat prêt à porter. Et les partis dont la démocratie n'existe que de nom. Le IDPS a ici bango que la démocratie est à combat na bango et puis ko salima. Le lo omoni batu batondi tala libana nenge batu batondi. Ce que tali nakati tous ces gens là au comme on a 100 francs ibimité ya ko fouter la moto transport mais bolingo ya Congo bolingo ya parti ya mutu zo sala que batu ba ko kakoya. Moi, je pense que l'UDPS, c'est un parti à qui moutolinga kangote, mais c'est un parti qui s'impose parce que le secret de l'UDPS, c'est la base naturelle. Bas combattant en azomona, bas parlementaire debout. Yangosogi, au moment où Longwe a disparu trac. Nakacha UDPS parce que Zanzungu, c'est vraiment les poumons. Il y a un parti politique dans la RDC. Kotalaka kasi mwana mboka ndeko Eliezer penza parce que bisope ba diaspora nyonso bako tunaka to ebite ndenge tozoka to ebite est-ce que déjà ndeko Eliezer pe penza po tozoka te yo pe okobeta na penza na candidature ya présidence. Oui, nga moko mtu na nosaka na lobina batuke soki nazwi $100,000 ya caution wana tokobeta na nzoto na président de la République parce que les ambitions, il ne faut pas seulement que Batouba prétendre que vous allez là-bas député. Vous irez là-bas, dans un parlement de 500 personnes, et que vous allez efficacité parce que vous avez un mot à dire, ou que vous imposez, ainsi de suite. S'il arrivait que Toko Kakunate, Toko Kita certainement faute de moyens. Mais si nous avons les moyens, Toko Betanzo Tolikolo. Mwana mboka ndeko Eliezer c'est vrai kozaki na mboka te kozonga na yo awa ba mama bazolela ba famille eza kolela te mapa penza e mati ezalaki na 200 francs et komi 300 ba ya 300 et komi 400 oyoki likambo yango ata kozaki na mboka te esali yo ndenge nini. Bon d'abord na landi ministre ya économie oyo azalaka mwana ndako awa na UDPS mais c'est kapika na ki soni na place na ye alobi wana ke bon
tu as pas une victoire. Bon, ok, ne samba siko parce que binonde bomatisi mapa. Eza lisusu dossier na binote et comme problème il y a chef de l'État. Kapika Kabila wana zalaki ko critiquer nda komi azoko ka ko loba makambu mon côté et comme sous l'impulsion. Sous l'impulsion. D'abord aux soni. L'instabilité na changement ya prix ya biloko ezo wuta et pas ya nani. Et pas il y a irresponsabilité na manque ya état oyo pasteur David Ekof aloba que l'état n'existait pas vraiment parce que nana zo réglementé ba prix. Exemple toi j'aime publicité mon ko biso ba journaliste tout ça la kake baté il y a réseau mon communication Vodacom alobi otani ezana to ya mama Leki to ya papa Kulutu to ya Noko ainsi de suite. Vodacom a reflété l'instabilité, le manque d'existence de l'État. Donc, Makambozo Salema Nandeng, et c'est ça. Il y a un moni de pour les changements pour que Makambozo la stabiliser. Tango kotalaka mwana mboka ndeko Eliezer penza yo tango ozomona te esika nini penza te ezali ko marché te na République démocratique du Congo na basika biyike o penza bayi pouvoir bavandi. Ata esika mongo dezo tambola. Ce qui est place moko Makambozo tambola ko elsanga. Dans un pays où tous les ministres miyibi musala na banka koteka banda kwa l'État. Dans un pays où les gens se servent. Moutouako qui a signé contrat qu'on signé, la République ne sera bénéficiaire que de 30%, le reste à Teki et Kéliban. Tous les minéraux, on est en train de liquider. Bazo liquider les minéraux, je ne sais pas, même le gouvernement, au cas où il y aurait alternance, Bato va causer la difficulté parce que Bazo signé un contrat, il y a côté Kamabélé partout. Donc, moi je ne sais pas quel niveau ça marche hein, dans ce pays, je ne sais pas quel niveau ça marche. Moi, je suis Eliezer côté la paix qui te candidature pe ya papa Antoine Gizenga yo penza tango kota laka analyse ni nyozo sala. Mais Antoine Gizenga avait démissionné pour un poids de l'âge non? A démissionné parce que a komaka mubange. Alobi na komi mubange na komi koko nazo kokate a démissionné. Il n'a pas été limogé. C'est compte tenu à poids de l'âge qu'il avait démissionné. Si ko a rajeunir azongi mwana muke to abakisi. Papa wana ndenge bazo bimisa ye wana. Oyebi ba produit combien bazo pomper pour utiliser pour des fins politiques. Moi, si j'étais son fils, ou si j'étais à la place, il y a banana, mbelina sina fundi bateau. Bateau, zomona baza batute. Babomisi koya dialo, pour na komeka ba utiliser comme cobaye, il y a komeka hôpital du cinquantenaire. Et koya dialo est décédé. Je sais qu'un jour il y aura un procès. Il y aura un procès avec la famille de Koya Diallo parce que bango nem tu ba bomisa ye ba chaye wana na simanango ba komi ke tozana matériel nous tango komi grave nde ba évacuer vers l'Afrique du Sud mais c'était tard Koya Diallo est parti. C'est la même chose ba utiliser Antoine Gizenga sans bazo kanisa ke ba congolais bazana courte mémoire bazo bosana que Gizenga avait démissionné compte tenu à âge et les lots qu'est-ce qu'ils font voilà. Mwana mboka ndeko Eliezer merci penza na lolenge opesi biso penza tana yo kasi bayi diaspora pe bakotunaka mwana mboka ndeko Eliezer na mwa mokuse penza oyebisa biso maema lekaki en tant que mopanzi sango na Afrique du Sud esika obokenda ke pa ya mwana mboka Moïse Katumbi. J'ai fait l'émission Kantassé na sala ke émission na Moïse na tuna ke mituna na oyo bandeko bazaki kotindelanga na tuna ke mituna na oyo nga na vivaki ona vivaki te na kokaki kobeta lisolo na ngote. Mbutu pe ezali na ville province ya Kinshasa kolobaka te bakambi nyonso bazali kokamba biso bazali na nationalité congolaise te. Yeza solo to pe yo moni yango olengeni. Mais moratoire eza wana bavandi sango Vital Camero ya vandi il est encore président de l'Assemblée nationale. Bavandi sa moratoire wana ponani parce que nous sommes dirigés en majorité par les étrangers. Bango nyonso tout wana bapai. Yango moni balobi to fongola boîte angote. Comme ça, toyeba batu baza banani. Et belé baza. Yosho moni na mboka na biso chibala. Yosho mona mboka premier ministre azotinda bana na eba kebwa kangun. Nous sommes le tout premier pays au chibala azobana na eba kebwa kangun en États-Unis. Alors, nous sommes là bapa et belé bako diriger biso. Et ceux qui balingi ba régler yo compte ba bimisi nationalité na yo. Sami Badi Banga était ici. Un Belge. Balobi a démissionné. A démissionné et a renié, a renoncé
na nationalité belge mais simbate je pense que c'est une loi oyo esengeli ko appliquer mais sans deux poids deux mesures. Tout le belapesika likamba UDPS Chibala yozo mona penza likamba ngondengeni. Mais UDPS angwe chez Mikufeliti. Eza ya Chibala. UDPS Chibala existe kata. Yango moni même olenga ngo ya lobina bango ke bo vanda na bino on reconnaît l'UDPS Kibasa na UDPS Tshisekedi. Les secrets de l'UDPS eza bato yozo mona balati ba costume te na ba veste. C'est la base. Le Parlement debout. Bangonde bazaki même Tshisekedi tango bazaki vivant bakeba telemeli wana. Donc Tshisekedi n'obéissait qu'à l'ordre de la base. Et les lots balobi ndenge balobi wana. Est-ce qu'ils vont modifier la liste qui a été transmise ou bien kotika la kandengo wana, on ne sait pas. Donc botika même biso ba journaliste ko beta masolo yake UDPS Chibala ezo exister. UDPS Chibala n'a jamais existé. Ezo exister wapi? Ba mekaki nzoto parce que balaka bango. Balobi soki botie biso to ko boma UDPS. Yo ko boma eloko oyo bato bakufela. Tala bato balia. Tala ka bato balia. Donc balandi nini? Mbongo aba bapesa ka bato mbongo te. Balandi Congo. Merci beaucoup mwana mboka ndeko Eliezer Penza na ndenge opesi biso temps que to solola mot de la fin na yo na bainyoso bazolanda. Bandeko tout o bazolanda ngai ya mibali to ya basi. O balinga kabiso na ba o balinga kabiso te. Je vous dis tout simplement que les Congolais meilleurs, nous devons nous tenir main dans la main pour combattre, pour na batu tout ba goûter, ba savourer l'India Congo. Mais dans la division, on n'ira pas plus loin. Mais il faut que Bakadiam Pemba Bakota Ebele, Bazo Mile Kisalokola, ba combattants, mais ce ne sont pas des combattants. Bakadiam Pemba Toibi Bango, Tolobaki na Bango, opération Kangamouibi. Cette année, il y a Merci beaucoup. Merci. Congo Millennium.